Nzambe o akela likolo na sala biloko biso apambola bino banso na kombo ya mokonzi na biso Yesu Kristu o Nzambe asekwisa na bawa mpe avandisa na loboko na mobali o likolo mpe azali kointercede mpo na biso bana ya Nzambe. Nazali kotondo Nzambe botondi mpo na libakuli ya apesi ngai lelo mpo ete nakoka kosolola na bino bino baye bolingaka Nzambe oyo ya solo. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda boye bolamu na émission que dit la parole de Dieu loba Nzambe elobi nini. Nazwaki mutuna moko concernant loi mobeko o babengi loi Tchani sur la nationalité koyeba nani akozala mokonzi na mboka. Batunaki point de vue na ngai babi loi ngo eza déposé na parlement nazokanisa nini. Ngai opinion na ngai ezali na tina te. Ngai nalingi napesa opinion ya Nzambe. Nzambe oyo akela likolo na se alobi nini na maye matali nani asengeli aza na bokonzi. Alors tokokende na kati ya makomi po ete tokoka kotala toluka toyeba mokano ya Nzambe oyo akela likolo na se biloko biso nani akozala mokonzi ya mboka. Akozala président, akozala roi ya mboka nani. Biblia ezali liloba pe mokano ya Nzambe. Nzambe na ezali auteur ya liloba na ye. Tokokende na kati ya liloba Nzambe po totanga mai oyo ye Nzambe alobi na buku ya Deutéronome. Deutéronome verset 29 verset 29. Deutéronome 29 verset 29 alobi ke mai e mabombami ezali ya Nzambe ye moko. Oyo ezali révélé to elobami eza mpo na biso mpe mpo na bana na biso ya seko na seko mpo ete tokoka kosalela yango. Donc oyo Nzambe a révélé oyo Nzambe abimisi eza mpo na yo na ngai mpo tosalela yango na bana na babiso a perpétuité. Alors esika nini tokozwa maye Nzambe a révélé oyo Nzambe abimisi tokozwa yango wapi? Tokokende na liloba ya ye na wetu koloba ke Biblia ezali liloba pe mokano ya Nzambe. Tokokende na liloba ya ye po ete toyeba maye Nzambe alobi au sujet nani akozala mokonzi ya mboka, nani akozala roi to président pona bana ezalaki roi. Alors tina ya maye Nzambe a révélé za nini po oyo bombami eza ya Nzambe moko. Bo oyo Nzambe a révélé eza pona nini? Eza pona biso na bana na biso po ete totia yango na misala to pratiquer yango. But nango eza mentionné na verset 29 ya Deutéronome 29. Moto nyonso oyo atosi mongongo ya Nzambe na bosalelaka mibeko mia ye moto mona to ekolo ena ezalaka tango nyonso beni. Ma bénisi ezalaka toujours likolo ya moto to ekolo esaka mokano na ye Nzambe. Avant que totala makomi po toyeba nani akozala roi na Israël esenga toluka toyeba eloko nini esepelisaka Nzambe. Eloko nini esepelisaka Nzambe. Tokende na buku 1 Samuel 15 verset 22. Na buku 1 Samuel 15 22 Nzambe nde abimisaki bana Israël na Égypte. Yazaki ko rien sur bango. Yazaki roi na bango spirituel. Baketi en terre promise sous la conduite de Moïse d'abord et puis Josué. Na terre promise Nzambe azaki continue ko rien sur bango à travers ba prophète, ba juge. Awa prophète azaki ko rien zaki Samuel bana Israël. Bazaki entouré na ba mboko eza ba pagano, bazaki dirigé na ba roi. Bana Israël bazaki affecté ba ko senga na baby na Samuel ponela biso roi physique. Lokwa bato bazanzinga na biso awa. Et puis Samuel passe na motema. Samuel aki amoni Nzambe ayebisi Nzambe asoli na Nzambe. Nzambe ayebisi yoka bango. Yoka mongo ya peuple. Ezali yo tende bazo kubwaka bazo rejeter, ezali ngai ne bazo rejeter balingi teke ngai na rien sur bango. Alors Nzambe aponi Saül. Tango Samuel a établi ye roi, Nzambe apesi Saül mission akende ko venger bana Israël. Pendant Amalek asalaki contre bango. Alors
Akomi kuna oleki a obéi, a exécuté mokano nzambe, roi Saül a désobéi. Alors, le verset 22, 1 Samuel 15, 22, Samuel alobi, est-ce que nzambe a sepelaka, azaka na esengo, na ba sacrifice, to koyoka mongongo na ye. Koyoka mongongo ya nzambe, eleki ba sacrifice. Ndenge nini yon de kumwasi de kumbe koyoka mongongo ya nzambe. Na bosalelaka liloba ya ye, wana eza mongongo ya nzambe. Soko lingo oyoka mongongo ya nzambe, tanga liloba ye, azoloba na directement na cerveau na yo. Na bosalelaka pe mikano mia ye. Nzambe aza elimu. Oko omona ye te, oko simba ye te, oko touche ye te. Mais ye a révélé biso liloba na ye, volonté na ye sous forme de mots. Na botanga ka ngo toze ba mokano moye. Alors, kotosa mongongo ya nzambe eza kotosa liloba ya nzambe. Ezali kotosa mibeko mia ye. Yango nde ozotosa ye, ozo-obéir ye. 1 Samuel 15, tu kotanga verset 22, totanga verset 23. Elobi ete koboya koyoka monoko ya nzambe ezali lokola moto azosala divination. Ezali lokola moto azosala idolâtrie, azokumisa banzambe mosusu. Alors lokola yo roi Saül o rejeté nzambe liloba nzambe, nzambe pe a rejeté lokola roi ya Israël. Voilà. Donc Saül azalaki rejeté comme roi. Pour l'année, pour être a rejeté liloba ya nzambe. Désobéissance na mongongo ya nzambe tona liloba ya ye. Désobéissance na mibeko ya nzambe ezali lolenge moko moto azosala idolâtrie, à sa divination. Lokola yo rejeté liloba nzambe, nzambe a rejeté lokola roi. Moto oyo atosaka mongongo ya nzambe te, moto oyo atosaka mibeko ya nzambe te, azali moto oyo a respectaka nzambe te. Yo so lingo respecter nzambe sengo otosa mibeko mia ye, otosa maloba ma ye. Est-ce que yon de comment c'est de comment est-ce que ba devoir na yo nzambe atia na mokili awa bo devoir no zanini. Okotanga Ecclésiaste chapitre 12 verset 13, Ecclésiaste 12 13 et là ça biso conclusion. Yoka suka ya discours banga nzambe pe bomba mibeko mia ye. Wana nde ezali devoir ya moto moko na moko. Devoir ezali nini? Kubanga nzambe. Kubanga nzambe ezate lokola omoni nyoka opakati mbango to omoni kosi lion opakati mbango te. Kubanga nzambe eza kolinga ye, kotosa ye, ko respecter ye. Et puis kobomba mibeko mia ye. Wana nde ezali devoir ya yonde komasi ande komobali biso na yo. Oyeba te lelo oyebi hein. Soko oyebaki te lelo oyebi ke devoir na yo ezali kobanga nzambe pe kobomba mibeko mia ye. Kozala o se tromper yo moko te na ba faux raisonnement na yo. Hein? Est-ce que oyebaka le plus grand commandement à liloba nzambe? Quel est le premier, le plus grand commandement de la loi? Mutuna mona batuna kia on a Jésus-Christ. Jésus-Christ peut appeler ça qui yano. Surtout qu'il y a beaucoup à Matthieu, chapitre 22, verset 36 à 38. Mola kisi. Mube koni ya munene leki. Yesu apesi ya nalobi. Okolinga mokonzi nzambe no na motema moyo mobimba na molimo moyo mobimba pe na makanisi mayo maso. Wana nde ezali mobeko ya munene pe aliboso. Alors bato balobaka nalingi nzambe. Nalingi nzambe, nalingaka nzambe. Soko tuni ye bolingo nzambe ezali nini? Yo soko moto alinga nzambe asaka nini? Mingi bayebaka te. Mais nzambe azana ya na liloba ye. Na liloba ya nzambe tokozwa ya no wana. Na 1 Jean chapitre 5 verset 3. Elobi nini? À quoi consiste l'amour de Dieu? L'amour, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ce qui m'ont abi alingaka nzambe et sengela bomba mibeko mi nzambe. Mibeko mi nzambe za makasite. Ils ne sont pas pénibles, ils ne sont pas écrasants. Voilà. Ce qui olingi nzambe mokeli sengo bomba mibeko mi.
ko bomba ngo ndenge ba bomba ka jalousement, ba bomba ka trésor, ndenge o bomba ka eloko ya talo. Jacques 1 verset 22 bato basusu balobaka liloba ya Nzambe oh mokano ya Nzambe kasi basalelaka yango te. Yango Jacques elobi mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Awa tozolinga toyi ba mokano ya Nzambe concernant nane sengala za la roi toi za la président na mboka bana Israël zake ndenge nini yango to démarche na biso yango tolingi toyeba ngo po ete tosala mokano ya Nzambe. Nzambe alobaki nini nani à cause de la roi na Israël. Et comment dans Deutéronome chapitre 17, Deutéronome 17 verset 14 lobinin 14 à 17 14 lobi que tango kota na mboka Nzambe tatana yo akopesa yo o posséder ngo zwi yango et que o zwi esikano ya kovanda okoloba na soko lobi ke ete na lingina tia roi likolo na ngai lokola bikolo binso zanzinga na ngai verset 15 okotia likolo na yo roi oyo Nzambe akopona. Nzambe lelo azopona te mais soto lingi Nzambe apona biso esenga to sala nini esengeli yonde kumasi yonde kumbali sko ozali partout bozali na kati ya mayele mabino bo décider boyebisa Nzambe que ya rien sur bino a rien pe sur mboka na biso. Alors ye Nzambe loka yebi mitema mia bato akopona baoyo asapona deja kutukala bazozela ya zozela kaka tokende pa na to senga d'une manière authentique nde akotia bato wana na place pour ete bakonza mboka na biso. Alors okotia likona roi oyo Nzambe akopona eloko liboso tu prendras un roi du milieu de tes frères. Roi wana okopona ye na katikati ya bandeko na yo okomitia te mokonzi mopaya waza ndeko no te. Soko oti mopaya waza ndeko no te azala mokonzi ya mboka na yo bo violer liloba Nzambe. Moto akosi akomi na moto ya mboka loka mopaya soko olongoli o violer liloba Nzambe te parce que Nzambe azobeza bana Israël batia bapona ndeko na bango na katikata bandeko na bango moko moto akozala roi bapona étranger te apesi pe bamimbeko oyo esengalaki ke baroi balanda na verset 16 pe verset 17 parce que na verset 17 roi wana aza na basi ebele te mais lelo eza le contraire basi bebo baroi yango baprésident parce que ntango aza na basi ebele basi bakodétourne cœur na ye akosama na Salomon et que amitondisa na mbongo ebele te na or. Lelo tomongo le contraire baroi bazoyiba meme na roi bazoyiba or ya peuple bazoyiba mbongo ya peuple po ekoma ya bango moko. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Ils font le contraire, ils ne font pas la volonté de Dieu. Wana yebani selon Dieu la condition pour motoise dans la roi ezaki ndenge nini na Israël toyoti kotanga yango. Il faut que pona motu oyo akozala roi auta na katikati ya bandeko na bino moko azala mopaya te okolingisa te mopaya azala mokonzi na mboka lokola président lokola roi. Ezali clair en ce qui concerne mboka na biso ya RDC. Je crois que position ya Nzambe soki yo olingaka Nzambe esengelo tosa monoko ya Nzambe. Nzambe abifu kotia moto akozala roi to président na mboka na biso auta na kati ya bandeko na yo. Ezali clair okomitia mopaya te. Alors nani akoveye na exécution ya commandement ya Nzambe ezali yo ezali ngai. Moto nyonso alingaka Nzambe akamata position parce que Nzambe akamati déjà à lobby position na ye, opinion na ye sur un sujet. Il n'y a plus de débat. La question est réglée. Nzambe alobi kotia nani otia mopaya te otia ne ndeko na yo. L'obéissance à la volonté de Dieu vaut mieux que des sacrifices. Koto sa Nzambe eleki koto sa monoko na ye lobali ya ye eleki sacrifice. Nani olingo plaire Nzambe mokeli to olingo plaire bato. Parce que so olingo sa o plaire na Nzambe esengo sa mokano moye. Alors tango sa mokano na Nzambe oko plaire bato te. Mais yo poso olingo o plaire na bato o sa mokano ya bato tango sa mokano na bango ezali contraire na volonté ya Nzambe oko plaire Nzambe te. Alors olingi nani o plaire ye Nzambe to bato. Ngana opesa conseil de commencer de combattre plaire Nzambe. Alors
en ce qui concerne nani ako diriger mboka soko batuni yo question du point de vue liloba nzambe na pesi yano mais mutu yonso akotelema liboso na yenge bena alobi ayebi so du point de vue liloba nzambe concernant qui ako régner sur mboka na en tant que président au roi. Alors il faut examiner ma commis. Il faut avoir une attitude de lokola bato oyo bazaki na bere basalaki osala. Pour apôtre Paul akei na acte 17 verset 11 ate bango liloba nzambe bazwaki na lombango kasi bazosala eloko moko bazako examiner ma commis mpona ko vérifier mpona kotala soki mai apôtre Paul aza koloba na bango ezaki correct. Voilà attitude na yo na ya ngai vis-à-vis à n'importe qui kozala impressionné te kozala intimidé te mais vérifier ma commis po ozala sûr que moto oyo mai azoloba ezali ya solo euti epa nzambe ya solo. Nzambe akela likolo na se na biloko biso tata Yesu Kristu apambola bino banso.